patriarche Vincent Makela dimanche edingwe motonangenge bakunda kiye azongi na mabele comme dit la Bible to utaki na mabele to zonga na mabele ya edingwe motonangenge azongi na mabele est-ce que ndenge bakunda kiye dimanche to iko ba paix à son âme na kondu edingwe on voit que dans ce qui hein on sait qui patriarche edingwe atikala jamais ko sala nzambe. OK edingwe azalaki yemo zo bakaza azalaki soki akufa kozala kapita ya lifelu. OK azali koloba yango e bible biboye ba parole na moko eko justifier yo pe ba parole na yo eko condamner yo. OK toyebaki identité ya edingwe malamu pe misala azali kosala ne edingwe atikali kosala nzambe te edingwe azalaki toujours adepte ya Satan. OK comment tu koloba ke paix à son âme parce que bible lobi ke esengo na bato baso kufa kati na nkolo. OK po misala na bango kolanda bango voilà alors ye atika kufa kana nkolo te azaka na misala mabe ye mo ta seko ba kaza même ko pesa na ba pasteur bakisi. OK bon to koloba paix à son âme ndenge nini moko nzamba yebi eskani ni oyo akozwa molimo edingwe peskani oyo akochango mais pona ko interpeller batuke nyonso to sala na mukili eza pamba. OK nzambe nda za fin amen omona teka na matanga edingwe faveur zo beta nzamba poni yo o salela ye nan babeteke teke sata poni yo nzamba za ka fin. Parce que si on a quitté, on a mis ça à ma bête, on va bangonder. On va bangonder. Parce que flamme, yo y va na butute. Au contre na butute. On va bato ça à la ndegeni. On va ba ki camarade ndegeni. Donc ce qui ken piana, azolo ba ke jibe mutazolia ba musicien na ye. Donc ken piana ayebi pourquoi azolo bango. Azolo ba pambate, ayebi pourquoi azolo bayango. Donc azana association ya ba tomisala butu, ya ba pumbuka shisho. Oh, ba pumbuka shisho? Ouais. OK. Ba pumbuka shisho ba to butu. OK. Yango azolo bango. Lokola yo nanga to yebi na biso nanu ango te. Yo mo biso to lobi yango. Ba signe o etalisaka te, ba signe ya kindoki. Oui, pour ma maman, ma parents, ma famille, parce qu'on habite couche même les païens, les bouddhistes, les magiciens, ma famille, bazo yoka yo olingi o panza, o banda otali sabato, bilembo yakindoki. Patriarche Vincent Makela ba bilembo, nini susu o etikalaki yakindoki. On reconnaître motoyo, azara kindoki, na basini o musula zo pesa yo. Omana mutu wana akobana kolinga kusoka so lata akolinga miki akolakisa ba parti na ye intime. OK tope akolinga kala mingi ba sous-vêtement na ye e mona na kana miso batu. OK na tiki makasi ya soki ya mokonzi soki nani banani wana tala makamba lobaka tala ba journaliste oyo abane mbali oyo lokola banani oyo akimaki akepoto c'est qui ça ken soki banani est-ce que muto azala molimo malamu aikolo babilo bangwa bagana na télévision ben sanité wana azobanga te azobanga ni bandeko na ye ni ba mama na ba papa na ye ni ba yeba na ye ni ba camarade ni ba konza mukili ezo taseke bazaba na satana bazala misala mabe. Oh, ngala sa website ngata sa kene misala na nazaki impoli ya kosakana te. OK et puis teti bato ka sekeza caractère nazali poussé na molimo ya sorcellerie. OK tant na bango libotema na zalaki changer à une autre personne
babiloko nyonso elongwe yango mpe bolobi ke moto akomi kati na kolo akomi une nouvelle créature. Voilà. Et puis elembo mosusu bakeba na bato bazala komona aza ye moko boye azolia minu ezaka kando bien nini kraka ezasila kindoki. Me ngai tala nazalaki na misala wana nakome kosuba tina kimokolo tina ba 15 ans nazalaki kaka kosuba parce que masuba ezalaki lokola essence na ngai mpo obimaka na me mingi moto asubaka na kimokolo azopompe azoteka essence aza misala mabe. balobi tomonaka lelo okomona surtout bana mibali nde basalaka mingi okomona bandeko ne ya basi bazosokola azokengela bango bazolata azokengela bango koyiba basous-vêtement bandeko na ye toyebi te babena tuna yo eske eza misala mabe to eza kaka kimobali to nini mosusu mpe ezaki mosala mabe mosusu mpe ezaka mvutuma donc aza mvute asaka biloko ya ndenge wana. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makela. Ok, to pesi bino mbote mingi bandeko nyonso oyo bozolanda biso na Ciel Ouvert TV to pesi longonia na ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV nzamba pambola bino na ndenge bo consomaki émission loleki nzambe ya patriarche Vincent Makela a pambola bino oyo azali DG ya Ciel Ouvert TV pe na pesi longonia na boutique etalo malamu na 494 boutiaki pe na émission na groupe na bino ya ba client pe ba cliente na bino nzambe ayeba na kopambola bino bo continuer na ko partager émission ya Ciel Ouvert TV ce qui batindeli yo lien to le baki zala na amour ya ko partager même na 100 personnes même na 10 personnes oyebisi bandeko po tindeli émission bo partager émission oyo ezali ozo te ya sango malamu na nzela na ko partager ba émission pe nzambe ya patriarche Vincent Makela akopambola yo abondamment omoni nengo partager ke émission o eleki nzambe déjà apamboli yo omoni ke ozaki na malade obiki omoni ko zali na posa ya mbongo nzambe ya patriarche Vincent Makela apesi yo mbongo na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra na moni frère na biso Caleb Makela azali wana na régie finale to moni ingénieur évangéliste Cédric Makela l'homme valable azali na régie finale nzambe apambola ye tozo sala vraiment continuité il y a émission il y a oyo elekaki na semaine passée parce que tomoni bandeko ba komi ba message tomoni bandeko ba bengaki vraiment baza pesa ki ba demande ta bango ba lobi ke to continuer patriarche Vincent Makela a continuer na ba signe oyo vraiment et tikalaki vraiment et thème oyo za vaste comment reconnaître les signes de la sorcellerie. Des patriarches na émission les gars qui aloba qui vraiment qui toko parce que attends ta domaine wana ayebi domaine wana malamu vraiment expliquer qui en bien pe le ko les ebelé le lo vraiment a ko entamer babilo comme ce oyo et tikala qui mais aussi la peu karaté mais arolobela kaka essentiel na gauche nanga nazali na invité nanga du jour oyo vraiment bana nzai ba senga ki na zongi ça y est à continuer ba signe wana il s'agit de patriarche Vincent Makela que je salue bonjour shalom. Bonjour, shalom, pasteur Flamme d'Angola. Nous avons pambola yo pour l'invitation. A pambola bay banks bakolanda biso. A pambola pe bato bazamo na technique. Frère Caleb na yana ye ingénieur évangéliste Cédric Makela. Nzambe a pambola bango bazala en forme
vraiment bazala en forme. Pourquoi pena pambola mwasi na ngai, mama bana na ngai, mon œuvre d'art, servant de Dieu, Bénédicte Makela, Nzambe azanaye, ainsi que na famille na ngai Mubimba, bana na ngai nyonso Nzambe azana bango na kombo na Yesu. Voilà, Patrick Vincent Makela, na lingi afa to kota na émission au bondela, otika émission lelo na maboko na Nzambe. Nzambe to komisio pozali mokonzi. Yo oyo inspiré biso suko sa l'émission lelo pona ko édifier bana na yo. Nzambe kumama sanzolama totiko na maboko na yo. Nzambe kamba biso na sena ngolu na yo afeke bato bakoyoka ngo basosola bakata tina pona lobiko moko na bango na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Amen. Amen. Tobeti maboko makasi esika oyo zali beta maboko makasi parce que Nzambe azali di corona nuance parce que yende mopesi na paiement. Voilà, tozolobela comment reconnaître les signes de la sorcellerie. Ndenge nini yokoki ko yeba bilembo ya kindoki. Vraiment zala vraiment branché na biso. Zwa kiti fanda wana avec beaucoup de respect to pesa kayo. Zwa kiti fanda wana okoyeba okokundola makambo ebele na émission ya mokolo susu na lelo. Patriarche Vincent Makela tolobelaki ndenge ni okoki koyeba bilembo ya kindoki olobelaki yango vraiment bien. Nalingi kaka okoloba nini parce que bandeko ba consommer émission oyo parce que obetaki c'était na émission où les copains de bandeko ba émission qui toko boye bolinga ko consommer yango te mais to moni vraiment ba consommer yango ori ko loba nini pona bango pona to dinda directement na ba question na pesi bandeko nyonso balanda ki émission na Silver TV na pesi bango mbote mingi pe longonia merci mingi na be bazo benga na be pe ba bengi te na pesi no merci boko ne ko s'abonner na chaîne abino pe bo consommer yango ko sala bongo malamu. Na pesi mbote mingi pa ya collègue na ngai Pasteur Jami Idi Amin Nzamba le gano pambola ye évêque Nzamba pambola ye pe na pesi mbote mingi na famille na ngai yo tobota na bongo tata moko mama moko po so babota so kana tata moko pe na mama moko. Amen. Ya nzeze espérance na poto na pesi ya Timothée Makela ya Charlotte ya bébé ya Jean-Marie Makela na pesi Mindo Makela pe Blandine Makela Nzamba pambola bango. Donc, bato ba consommer penza émission oyo, pe balanda avec beaucoup d'attention, ba kozala jamais dessus. Pe makambo na bana zoloba, eza makambo ya solo nazo constater na ba kaka vérité. Voilà. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela pour l'encouragement au YOPC balandi mon nene ya ciel ouvert TV. Patriarche Vincent Makela dimanche et dingwe motonangenge bakunda kiye azongi na mabele comme dit la Bible to utaki na mabele to zonga na mabele ya edingwe moto na ngenge azongi na mabele. Est-ce que ndenge bakunda kiye dimanche truco le ba paix à son âme na kondu edingwe on voit que la série hein on sait qui Patrick edingwe atikala jamais ko sala Nzambe. OK edingwe azalaki yemo zo bakaza azalaki soki akufa kozala kapita ya lifelu. OK azali koloba yango e bible biboye ba parole na moko eko justifier yo pe ba parole na yo eko condamner yo. OK toyebaki identité ya edingwe malamu pe misala eko sala ne edingwe atikali ko sala Nzambe te edingwe azalaki toujours adepte ya Satan. OK comment tu koloba ke paix à son âme parce que bible bike esengo na bato bazo kufa kati na nkolo. OK po misala na bango kolanda bango. Voilà. Alors ye a tiko kufa kana nkolo te azaka na misala mabe ye mo ta seko le bakaze même ko pesa na ba pasteur bakisi. OK bon to le ba paix à son âme ndegeni jamais kana ko le ba paix à son âme. Donc nzembo ko Nzamba yebi eskani ni oyo akozwa molimo dingwe peskani oya kochangu mais pour ko interpeller batuke nyoso to sala na mukili eza pamba. OK Nzambe ndaza fin. Amen. O mona teka na matange dingwe fa faire zo beta Nzamba poni o salela ye
nan bameteke sata poni yo nzamba zaka fait nzamba za likolani ouais ndeko za kolanda ngai bisala sa na pamba eza nini pamba yeba nzambe tango za na bo moi zala mutu malamu salaka malamu pe zala na ngambu ya batu malamu et na tango wana soko kufi molimo ne kopema na kimia voilà la iko sa réponse na mukusi yango wana voilà patriarche to mona ki ba cérémonie salamaki wana babimisi nguma nabi est-ce que batu wana bazoyo kate sangomana donc nyo c'est da vanité bari kota la te ke edingi moto na ngenge asailaki bakisi tango mulai mais na tango asuka nzamba imilie kaka parce que kisi sauva qui était bakisi o bande ko sala sauva qui était mais nzamba c'est nini alaki c'est kaka yazali le tout puissant a humilier kaka akufi est-ce que tona ba biba spectacle bankobimisa banguma wana ezali pona ko bangisa batu bien comment te nangina recadre moi muke nzamba humilier était parce que o sala kisi o sala pasteur o sala nganga nzambe bison so okufa OK donc liwa eza humiliation te liwa ezali nzela ya bato nyonso pa bato nzamba lobai ke otaki mabele okosonga mabele donc nzambe approuve bato kaka pa approuve ne dingwe kenda za nzambe donc na libanda na ye nzambe muso asate pe liloba ne koleka te osomona yango nalobi ke bato o batikali parce que il faut koyeba ke passer flamme ezala bato so bengama na mokili po babika te ezala bato mususu destiné na bango ezala ka faire bako bongo la mitema te bazali ezala bato mususu oyo nzamba pona bango baki ko bunga te bango bomo ida bango bosela nzambe pesuko na bango ba okende na lola bazali alors ko kamwa te soki babangi te mettre bango le rôle dingwa kufi mais bo batikeka na misala mabe parce que ça là bato mususu ba pona ma po babika te bazali bazaba na ya faire bazali mais biso pe bana bo moy bana lola tozali yongo mona ka mutu mususu asali bakisi mais ce que bongo le botema andibeli nkolo ba mususu ba banda nango akufi nango azube tanko se repartir te voilà kolo jolokum voilà merci tozolo bela penza makambo ya kondo edingwete nasengi kaka na bande nyonso bozolanda biso bozala toujours branché pe bo partager émission oyo nzambe akopambola bino patriarche to kangino close hour to tseno close hour nalingi o banda ko lobela biso directement basine o etalisaka te basine ya kindoki maman, parents, fandi bazolanda yo parce que n'habite couche nyonso même les païens, les bouddhistes, les magiciens, fandi bazoyoka yo olingi opanza obanda kotalisa bato bilembo ya kindoki patriarche Vincent Makela ba bilembo nini susu o etikalaki ya kindoki ezali ebele mais nazo pesa mbote mi pas mwana na ngai Esther mabengi le diamant noir na Angleterre, Nzamba pambola ye, ma fille chérie, na mobile na ye, frère Yves. Mobile ya moi na ngai le diamant noir, Esther Mabengi. Bilembo ezali belé. O toloba kite, mais toloba yango. Bande ko balanda avec beaucoup d'attention. Père loba ki soki omoni okiko benga. Obenga na numéro oyo plus 243 81 44 131 plus 243 81 44 131 yami bale yango na kasi melo vala ba kotia yango plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 voilà ba numéro na ngai yango wana na koti mbala moda basinye mususu oya sorcellerie papa flamme oko reconnaître motoyo azala kindoki na basini yo mususu azopesa yo o mala mutu wana akobana kolinga soka zolata akolinga miki akolakisa ba partie na ye intime tope akolinga kala mingi ba sous-vêtement na ye
emonanaka na miso ya bato. Ok. Ezali parmi bilembo bato yo baza na bisala ya mabe. Parce que soko tali sous-vêtement bazo benga nini? Sous-vêtement to eloko ya kati. Ezali ko bomba intimité ya mutu. Ok. Parce que sous-vêtement ezali faire partie na ko cacher intimité ya mutu. Ok. Mais ye akolinga amoni sa na miso ya bato. Eza moko bilembo ya mutu azala misala mabe. Ok. Eza ki docteur maza misala mabe. Ok. Eza bina bato mususu. Akamata sous-vêtement na ye. Azo tandango na miso ya bato. Bato bamona. Bato bamona yango. Akyo tsango na singa na libanda boye bato azomona yango. Omona taso bato azokamwa. Mais poni mama Kingandi, sœur Kingandi, tata Kingandi. Poni jeune garçon yo, alingaka kotabu sous-vêtement na ye, bakaleso na ye, bato bamona yango. Nabike bakaleso, eza ko fait partie de l'intimité ya mutu. Ok. Ok, jamais ko exposer yango. Bano somona yango. Donc biloko ko ba sous-vêtement, ba chanja ba tandara yango, o cacher yango quelque part. Est-ce que ça comprend? Ok. Mais il y a des misala mabe. Aza ko tandango bongo, po ba to mona yango e avutaka batu. Ok. E avutaka batu. Voilà. Elembo mususu. Ya moto komona ke azala misala mabe ke impolitesse. Très bien. Moto azali na ke politesse moko exagéré. Abanga ba mikolo te. Eza ke so ba mikolo te. Wana eza pona bana mike. Ok. O mona zala ke politesse abanga ba mikolo te. Eza pona ba mikolo. Aza mukolo baza impoli akosakana te. Donc mutu ana ki koloba ba makambo yo passé flamme ngano to ikoloba wate. Ya finga kaka ba bêtise. Ya na lobaki ke ezala bato mbala na ba TikTok wana. Bazala misala mabe. Mutu azako sala be mission ko la ba sans tabou. Azobanga te. Azobanga te. Nde mo sala bali basangana na mbeto. Bona boye. Banini eza banini be ya ba intimité. Basala ngo na kobatama. Na ba journaliste pe baza bandoki. Oui. Na lobaki yango awati. Soki nzamba lito tanga meba komba bato mususu. Yo zolanda ye. Oh, tala mwana moso makambalobaka. Oh nani, Kingandi la sexy. Boy ba komona bango. Oui oui. Oh ye bena banga kate. Oh ngai vraiment, ngai naza fanatique makasi ya soki ya mokonzi soki nani banani wana. Tala makambalobaka. Tala ba journaliste oyo abana mbibali oyo lokola banani oyo akimaki akepoto c'est qui ça ken soki banani est-ce que muto azala molimo malamu aikolo babilo babo bagana na télévision ben sanité wana azobanga te azobanga ni bandeko na ye ni ba mama na ba papa na ye ni ba yeba na ye ni ba camarade ni ba tombo ya mokonzi ya mukili ni ba konza mukili. Et je pense que bazaba na satana bazala misala mabe. Ok. Oh. Ngala za website yote. Ngata za misala na nazaki impoli ya kosakana te. Ok. Et puis teti. Bato ka sekeza caractère. Or que nazali pousser na moli ba sorcellerie. Ok. Tant na bongo libotema na zala ki changer à une autre personne. Babiloko nyonso elongwe yango mpe bolobi ke moto akomi kati na kolo akomi une nouvelle créature. Voilà. Donc bato baza bato ya misala mabe baza bandoki baza bato ba science occulte mais bato oyebaka te ke politesse ayi koloba be sanité na baniveau moko boye ya kosakana te. Tala passe flamme. Oui, nazolanda yo. Oyebi nzambe asali moto atap tango bongoli motema te mais moto azana bo moto kati na ye ozo comprendre. Oui. Bo moto ezali ko guider mutu ko tata mutu ke oyo aza yaya oyo aza mama oyo aza leki eloko ikoloba kona miso batu te po eza bosoni eloko ikosala yango te po eza malamu te na miso ya moto ya batu pardon mais mutu azala misala mabe
kibomoto na ye kufaka. Oui, yango monaka aiko sala mutu mabe, aiko lia mutu kibomoto le sa susute. Parce que mutu azala misala mabe, aza susuna état d'amité. Qui misala mabe wana elongoli état d'âme na ye. OK. Elongoli bolingo. Très bien. Elongoli kibomoto na ye. Akomela longola nyama. Oyo bolimo ne kotinda sala. Aosala. Asali na ye. Yongo mona comme tazole ka la télévision, Afrika ben sanité ko sakanate. Batu na question teke. Azala batata te. Ba mama ne bananda ngote. Azali recommandé. To aza apusami na mulimu mabe ya misala mabe o ezakati na ye. Akobanga ka batute, akoka ka sonité. Et puis les mbo mususu. Baki bana bato bazala komona zaye moko boye. Azoli aminu. Ezaka kando bieni. Kraka ezasira kindoki. OK. Oui. Bansu baliaka misuni tina butu, tina moi. OK. Misuni ale na butu wana etikali ndambo awa yango ndaza kolia. Azole examino. Oui. Krakata. Oh. Nasoli kama soloti. OK. Nana utakunati. OK. Mususu. Ezape ba nini? Ba misuni etikala kite. Mais tant azo masimu no kone krakata do azoli ya déjà batu. OK. Azoli ya batu. OK. Donc mutu so aliaka minu. Ezakindoki. OK. Pela baki bato bakoya ka epilepsie. Tant bakoya kawana parce que yo za pasteur. Oui, na zola tête. OK. O mona plupart bato bakoya ka denga wana tant bakoyi boko babimisi. OK. Akena ba mondi mususu. Akesa la musala. Basi neze belé. Voilà. Mais patriarche vraiment nzamba pambola yo na ba signe oyo ozopesa patriarche fait ça makela tika nzamba pambola yo na pesika mbote na mama Bene Makela azali mulungani ya patriarche Vincent Makela na pesika kaye mon œuvre d'art azali œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela na pesi mbote mingi et puis na fondation na ye Salisa Ndeko. Okay. Vraiment maman a fondé fondation Salisa Ndeko bato basadere vraiment ko sala esengo mingi. OK, fondation Salisa Ndeko wana zali présidente Mama Bénédicte Makela, donc fondation Sungandeko. Donc ezali fondation ya présidente Bénédicte Makela. Wana zali œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela. Na pesi mbote na Bénédicte Tipatoka, que je salue en passant. Voilà, longtemps et sûrement toujours na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela na moni OK, n'est pas si les alliés silité. Namoni omega ko beta sete muke pona Ken Piana o azali animateur ya ba émission azali lelo na Belgique azo sala ba émission na ye vraiment na ota ko landa payer namoni ndenge azoloba liwa contenir ya ba musicien ya JB mutata derrière ya ba musicien na ye. Boss ko ngana olobani. Yemo ga yebiti. Pourquoi azoloba ngo? Parce que si on a quitté, on a mis ça à ma bête, on va parce que flamme, yo y va na butute. Au contre la babutute. On va tomber ça à ça la ndegeni. On va qui camarade ndegeni. Donc ce qui ken piana, azolo ba jime mutazolia ba musicien na yi. Donc ken piana ayebi pourquoi azolo bango? Azolo ba pambate, ayebi pourquoi azolo bayango. Donc azana association, ya ba tomisala butu, ya ba pumbuka shisho. Oh, ba pumbuka shisho? Ouais. OK. Ba pumbuka shisho ba to butu. OK. Ya ngo azolo bango. Lokola yo nanga to ebi na biso nanu angote. Yo mo biso to lobi yango. Voilà. Nango ko to ba kamune mingi te, etali na makambu na ye. Nzambe ne mutako shishe bango. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, siko yo na lingi na tunono question. Mubali ou bien bon, question on a bandelango bo na lobi boye étant que oza patriarche. Oza na connaissance ya makambo tozo lobela. Na lobi soki moi na botami na loger ayi ko kata masuba na ageneni. Bon, bana misusu ba kata masuba asuba sola ba betote netinga mwana ngai Delis. Non, nani
précieuse ya za na 5 ans masuba suna mbeto te OK na été wana photo na maman na ye je crois que na ba 4 ans 4 et demi asi akata masuba soko ki posa ko suba mona si maman na ye akata ina ne no ba makasi watu ba yo yoki maman na be akata ki masuba na ina OK mengai tana zaki na misala na kome ko suba tina ouais tina kimukolo OK tina ba 15 ans nazaka ko suba parce que masuba ezaki le rôle à essence na ngai pour obimagana OK ouais si on patriarche opesi vraiment ba âge oyo mutokoyi kokata siko to mona lelo mubali abali mwasi na libala bazana ndako moko omona mwasi azosuba mwasi libala azosuba mubali ya libala azosuba est-ce que ça malade to misala mabe bon muso azaka mfutuma mais mingi muto asuba kana kimukolo hein azo pomper azo tege essence aza misala mabe OK mingi pa bandeko so baluba soki mwasi azosuba na mbeto aza misala mabe OK tolo bandeko baluba bakoyebisa yo OK eza signe moko bilembo ya misala mabe soki moni mobali azosuba na mbeto mingi azosuba na mbeto ya parazara ezalaka oyebi kolota ndoto kozosuba omona mpe so opise OK esalamelaka biso mpe OK mais soki ezali ya momesano chaque jour azosuba eza bilembo misala mabe azala misala mabe OK misusu mpe eza mayanzi makole bebi mayanzi mwasi kitoko mobali kitoko mayanzi na madiata eza moko ya misala mabe naza clair OK tozolanda mpe soki omoni ke eza overdose eza misala mabe voilà OK voilà soko lingi o participer na émission na biso obengi kaka na plus 243 98 18 22 616 plus 243 98 18 22 616 Orozwangai pasteur Flamme d'Angola père Conde de Paris Mama Bijou Conde de Paris bolanda émission oyo bo partager yango boss Aaron boutique Talo Malamu kotisa émission oyo na groupe ya ba client na yo na boutique Talo Malamu na 494 pe 97 pe nzambe akopambola yo voilà patriarche Vincent Makela na lingi na tuna sous question oyo parce que bandeko mingi ba benanga na tuna yo question bandeko to mona ka lelo o mona surtout bana mibali nde basala ka mingi ko mona bandeko ne basi bazo sokola zo kengela bango bazo lata azo kengela bango ko yiba ba sous-vêtement bandeko na ye to yebite ba bena tuna yo est-ce que za misala mabeto ezaka ki mobali tonini musupe za ki musala mabe musupe za ka mvutuma OK donc aza mvuté asaka bloka ndenge wana na repesa sœur Monique Mikozo azomona na tête d'église na pese bambote mingi papa na ye soki sœur Monique autiko natangi kombo oui mais batu bande ko bali misanga po natangi kombo mais natangi OK sœur Monique a prié à l'église on na kambaka papa na ye propre sœur Monique autiko sokola agana tabilamba omona papa na ye azopoka na mafuta papa no mona azodiongola afongoli rideau azotala sœur Monique atala bolumbu dai yazo mona te omona kana kidimba so baluka moni ye omona papa na salaka mwasi na yote mais nzambe aki kotalisa nga pe yebana ke papa sœur Monique asalaka ndoki OK azaka na misala mabe et puis bato boka posa bandeko na bango kosanga na nzoto na bandeko na ye ezaka pe moka ba signe ya misala mabe papa zo diverger bana na ye asakisa nzoto na bana na ye eza moko ya ba signe mabe bazolanda yo ya misala mabe oui et puis moko pe ya ba signe ya kindoki ya mutema mabe kotasa mutoza na misala mabe ezalaka pe ingratitude okosala mutola malamu ndenge nini apesaka merci te jamais andimaka te OK andimaka te eza moko ya sorcellerie eza kola shida te yo moni shida te kaka ndima Yesu jamais Jésus tanga zo comme ses disciples na ye shida zo boule asa nini ateka ya zo mbongo OK ouais eza moko ya bato ya misala mabe ato salisi ye ato sungi ye apesaka merci te andimaka te eza moko ya bato ya misala mabe. Voilà, patriarche Vincent Makela, makambo yozo loba, est-ce que ezapi na kati ya basali ya nzambe ou bien ezaka na kati ya bandeko normal, basala nzambe peta kati na bango? Basala nzambe bandoki bazebele.
bazoteya pe bazoteya baza na kati ya basiance occulte baza na kati ya sorcellerie baza na kati ya bamagie bazoteya na baeglise baza ebele yo mona te mosali moko ya nzambe awa azoyebisa bandimi na ye baloba abracadabra yo yebi yango te nayebi yango akasi asala kati ya misala mabe yo mona na mboka na biso mosali ya nzambe asalisi activité mais azoyebisa bato ke toza kocelebre anuka anuka c'est ça omona on exerce te mais basala misala mabe kozala mosali ya nzambe eza kaka titre aza mosali ya nzambe mais état d'âme na ye au fond aza mosali ya nzambe te très bien baza ebele moto moko na bible komo na ye Simon le magicien baza mpe kobenga ye mosali ya nzambe monene baza kobanga ye bazorecete ye bazaki mosali ya nzambe te mingi lelo eza ndenge wana baza mpe na baeglise surtout kuta minene oyo bato bayaki ebele mais baza basali ya nzambe te voilà patriarche efesa makela basigne eza ebele na kolinga vraiment parce que régi bazosignale biso na kolinga vraiment opesa dernier signe oyo tolobi awa te parce que mpona toclôturer parce que on nous fait déjà signe ke ntango na biso ekoki ya émission tolingi opesa biso dernier signe parce que eza ebele esili mpe te nayebi ke bamikolo ekoya tobanda kocontinue kaka yango na demande ya bato komona ke moto aza misala mabe aye mpe kozalaza na mbongo ebele mais pas futa bato bosala pa na ye ya problème na mapa baniongo afutaka te nalobi kaka bato basalaka epai na ye po futa bango eza problème mais aza na mbongo ebele akofuta bango facilement ezali moko basini moto aza misala mabe mosusu soki moto akufi na famille to moto avant kufa azosouffrir azomona pasi po asalisa eza problème mais soki akufi aye na mbongo basini na misala mabe eza basini na misala mabe aye kopesa mbongo bakunda avec honneur asombi biloko akolia eza basini mabe okomona azosalisa bato na famille te mais ye mbongo ne ebimaka soki moto akufi nde abibisi mbongo eza basini mabe epase flamme fokata place oyo il faut kosala keba na bato ya ndenge wana epuis basini mosusu ya bato baza na misala mabe omona aza camarade na yo me azolinga mwana na yo azolinga mwasi na yo eza moko basini mabe esalamaka ebele me baza bato mabe nalobaka moto aza na kati ya basorcellerie aza na kati ya bamagie wana aza misala mabe azali sans état d'âme ya kosalaka makambo lokola bomoto te ayaka pana mazomana mwana na yo aza konfute bana na yo azomana mobali na yo azomana mwasi na yo baza bato baza bata misala mabe fo okeba na bango voilà patriarche na moi tokomi na olobi ebele tokomi na suka mais esili mpe te nalingi sala kaka synthèse na oyo tolobi awa opesi programme église opesi badédicace toyebi ke tokocontinue basigne oyo na semaine peut-être semaine ezoya peut-être le jeudi tokocontinue yango nde kaka molimo na nzambe aokamba biso sala synthèse opesi programme église opesi mpe dédicace bandeko boza na baproblème ya basigne patriarche azopesa bobenga na numéro ya patriarche boya mpe nzambe aokangola bino à vous la parole soki bamoni moto akendaka même na toilette oyo chaste ezali me abwakaka mai te benga ye gangela ye loba fo bwakaka mai bato amonaka basalitone wana te est-ce que so comprendre donc basine kaka nyonso namoni je crois que nakopesa pe solution mikolo ezali koya comment neutraliser la force de la sorcellerie pe mibale kozala comment vaincre la sorcellerie et ses effets ndenge kolonga kindoki na misala na yango c'est très important moto alingi azwa basolution abenganga na numéro oyo plus 243 81 44 131 plus 243
89 98 060 21 na kosola nayo pe na koyebisa yo tala Pasteur Flamme oui ezala moto osambelaka te me nzambe apesi moto pouvoir ok likolo ya bisala mabe ok oyi koneutralize ndoki azalaka na ndako na yo ndoki ya quartier ndoki ya balabala ndoki ya lupangu to ndoki oyo boyebani te ok na makambo mike okoki kosala mpo aza neutralize aleli ok bobenga tokopesa bango mayele wana ok napesi programme église toza na poso mobimba ya mabondeli ya kitisa nzambe mpona makambo na yo ok ebandaki lobi lendi ekosala ti dimanche kitisa nzambe mpona makambo na yo tosala bapriere ya kafukafu lobi bato bazalaki na intercession bamonaki ndenge nini molimo ya nzambe esalamaki na église ezalaki terrible ya kosakana te alors napesi mbote mingi epai bana nanga bazali na États-Unis na bande pa Sylvie Kigalu frère Lievin na États-Unis mwasi le mama Gigi Sir Moyuma Grâce napesi Job Bolibanda docteur Job Bolibanda promesse opesaki nayebisaki meme na bandeko na yo jo alobaki ya kosala mwa kaka mais tiske nazomona yango te molaka nga dans une semaine sala yango ekozala malamu napesi mboto mingi epai ya Patrick Kamanda l'international napesi mpe mboto mingi epai ya frère Cédric nzambe apambola ye papa Jean-Jacques mama Pauline frère Galilée nzambe apambola bino évangéliste Edith Sungu mwana Popi mama Nancy mama Mati papa Nisse Mimi Thomas Douda na frère Yava bambota mino yango wana na États-Unis pe napesi mwa mbota mingi pa mwana na ngai blessing tokoswalo mikolo za kwana kotsona programme pour la mabondeli mbota mingi pa ya Brigitte Mpangi otombenga nga kala mingi te otina nga voice nzamba pambola yo epa ya ma fille chérie yo moko yebieti Igeti Mao na Hollande nzamba pambola yo Madelena mbote pa ya mama Brigitte mwasi alibala Yanzez Espérance Balbine Mondele nzamba pambola yo mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien mwasi lo mama Fatou mbote mingi pa ya Coco Ping Pong Gabie Yamba na Bruxelles nzamba pambola ye mbote mingi pa ya sœur Virginie Mondele toujours na Bruxelles nzamba pambola yo mbote mingi pa mwana na ngai mon fils chéri frère na ngai Flori nzamba pambola yo koleka frère Flori ozala botema je suis de cœur avec toi nzamba za na yo napesi mbote mingi pa ya Sainte Amouri Stéphanie Amouri nzamba pambola bino bai natangi kombo natangi kombo te nzambe azala na bino na Afrique du Sud napesi mbote mingi epa ya frère Jires na mwasi na yo sœur na biso Micheline nzamba pambola bino pe mbote mingi na basel so nzambe pasteur Wangata pe basel so nzambe église ba pasteur Embe papa Pierre servante Blandine bino nyonso nzambe aleka na pambola bino Jade Makela la prophétesse ndeko na yote nzambe aleka na pambolo Sephora kola pambola yo soki so misongeli te nde tokutela mikolo ezali koya to na posa ba membre ya bakota na kati ya ONG oyo mama pasteur Benedicte afungoli beti Makela bokoto elobi pasteur elobi boketi wa yambo bokoto ekozala bongo malamu nzamba pambola ekolo Congo alongola guerre na mboka Congo na kombo na Yesu na suki wana
Voilà, Nabakiseli, dédicace il y a patriarche Vincent Makela, Sœur Nabiso Laetitia Mayala, Sœur Nabiso Myriam na Belgique, Nzambe Apambola Bino. Voilà. Mariam, ok, c'est ma Belgique. Ok. Aben a sauté. Ok. 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 Voilà, na micro ezalaki ya Nabino Pasteur Flamme d'Angola. Na le moko. To bana ko tia numéro ya je crois que ko bana lelo ingénieur. Le polyvalent Cédric Makela, évangéliste et l'homme valable, à côté numéro, il y a compte bancaire Nabiso, na etando, ceux qui osent la poste sur quelque chose, pour contribuer, pour la chaîne Abino, au moins un compte bancaire et que numéro compte bancaire. Et que ça wana, atinda kawana, et que ça la bonne malam. Merci. Voilà, bon, mon numéro il y a compte bancaire na etando ikie au bino bozolanda, pe ta contribution na yo au union son nzamba ko tsayo aker, tant ozo soutenir chaîne oyo, ozo soutenir misala nzambe ekende diboso pe nzambe akopambola yo. Na micro na lobaki ezalaki ya bino Pasteur Flamme d'Angola, na caméra, na moni frère na biso Caleb Makela, na moni pe Belvin Makela, et sans oublier na régie finale tozali na l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Na pesi mbote na maître Jules Consolata, maître Grâce Labila, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin Char, mon avocat Cambès, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesi mbote na Maya Tomo, Maya Moto Mobadi ya Mamatita, na pesi mbote na Fabrice Kimpala, na zobeta ka CT na boutique Italo Malamu na 494 pe 97. Bon, partager émission Oyo Boss Aaron, partager émission OP et Rosala Malamu. Na pesi mbote na bana ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya les Rochers Sali. Pasteur Emmanuel Isola, apôtre Bola Chongo, Nzambe Apambola Bino pe na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup. Joyeux anniversaire na bébé Miradi, le bébé de papa Flamme, Botama et la Monayo, na koyembela yo mukoloana le 7 mars, ozo totaliser 6 ans d'âge. Que Dieu te bénisse là où tu es. Na pesi mbote na Fondation Ekumbi, ba visa Schengen et Lokopamba. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.